bana Congo, bana poto, bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox, Jericho Betox, Jericho Betox, Jericho Betox, elengi na biso TV, elengi na biso TV avec Jericho Betox, y a pas na dire. Bon ça fait que n'oubliez pas que elengi na biso TV, Jericho Betox, tiens. Namoni pas tout ça à la colle qui ça a été à quoi quelques mots na matanga oh yeah. Bonjour pas tout ça. Chérie ça va? Oui ça va. Nous va se rendre na tchèque nous va lito ibokima kima. Sur interview boye direct. Eza ni yango chérie. Eza ngo kima te mais on peut pas contre-temps ndenge batu ba lobby mais pas tout ça namoni matanga hérité watanabe o kabla passe pena mawana hérité pour Charlie Mobutu akufaki. Ma ba passe oyo vraiment tango kai ma message ana ozaki ndenge. Ton message on est ça la passe pour parce que Charlie Mobutu tokuté na bango mercredi na 20h na Western Union. Mais il est comme j'ai dit oh Charlie Mobutu a pris une crise à couper na 3h du matin. Oh moi je mais oui. Si quand on a yango on a botas au kananga tokuté na mutu na soir comme à 3h du matin a piqué crise à dae. Moi nazo yoka nga ba remarque non des aboyés Charlie héritier de mutalekisiye a pesa qui est $2000. Comment on a solution de la presse donc on attend ça me connaît bien que je peux quoi ma vérité mais ça va échapper aux qui mangana nango. Bon comment on a titre na non pas tout ça na boyango. Des archifaux. Archifaux c'est faux. Héritier watanabe a pesa qui Charlie Mobutu $2000 pour aller Mbeka. Non. Archi faux. Et ça m'a solo à l'Okuta. Tant que tu as Charlie Mobutu, Azagina ba danseuse, Azagina ba chanteuse, héritier Kuta Salagite. On a héritier ça na répétition. Héritier Salagite. On a ça ba bilobela, et ça ba batu, bilobela ba radio trottoir. Et ça l'Okuta. Et ça l'Okuta ngana ebi on a affection na tse. Affection na peso ka kinga na kutana na Charlie mercredi sans héritier. Azara kutu na bato orchestre. Azeka na ba danseuse. Comprendre? Na chanteuse mongo. Et puis na ne ba repesa na nouvelle que Charlie Mobutu akufi. Akufaki na 3h du matin. Et là ça lenga souci pour parce que donc na mona ke ga jour wana ndeko mona ya suka. Souci na nga ngwana. Obi passe héritier za nango mutu bozalaka nae. Boliara nae botamboka nae. Boyoka ke adaye. Mobali kutu bola na eska moko. Mais okola mukape boye. Bobimi na epe mobali yango a libéro na 20h okei. Mais tam su yo okei lobi okape sango o mobali na yo akufa na 4h du matin na o bien ote. Bakolanda pe babi yom to bomaki. Merci pas tout ça la maman de la fin na bato bazolanda parce que to comme la biso déjà na suka émission. Batika ba bloko wana ezande wana tie. O héritier pesa kembo. Héritier tanga pesa Charlie Mobutu mbongo tam pe bato ba eba tie. Batika kosi la ye likamo. Wana bato wana bakosi. Donc voilà tu seras héritier image moko yamabe. Donc comme si tu s'appelles bastard, tu s'appelles artiste, tu s'appelles vedette. Donc comprendre que le monde nabiso bote la absolument makam. Le lieu posant dans le monde on a cherché dans journaliste. Lui peut go mataper mati. Tant que moi maintenant après na ba parler na ba famille, ba moi ba pe le frère na yo, le sœur na yo. Donc kolanda bilo wana ti. Donc on a dit donc mais certes belé kaka me condoléances à ma famille avec héritier Watanabe la famille de Charlie Mobutu donc papa n'a dit qui nous a ni certes et certes na tête tendai grand prêtre Bruce Pangi donc bana Paris bana Londres José Tozo Tazini Alain Piote. Donc merci maman famille Mata donc Junior Mata donc aussi nga kuna na région na ngai c'est que pile na ngai et comme opinionté souci bon comment on dit elengi na biso TV elengi na biso internet elengi na biso TV merci parce que c'est na kolo chaîne elengi na biso TV ama mwasi adama mobali kasi na biso kamende c'est
Et certes, Jericho Bektox. Kamiende. Jericho Bektox, Kamiende. Mobile en Boumanazolo. Certes, mobile en Boumanazolo. L'igni est trop. Ah oui, c'est mon boss à moi. Maman, comme Nasuka. Nazoke n'a que des annoncés vraiment. Mission nanga to komi na suka les annonces nanga na zo sala ngo kaka awa to bandaki na bango to ye to kuti vraiment bon moni ndenge batu ba lobby batu ba msu ba lobby ke no eza ya lokuta ba msu ba pesi ba raison na bango Charlie akufi na ndenge na ye yango na ngai ndeza bo million de la presse na banga nanga eloko te songi de la presse yango na notambola yango na pesi ba mbote nanga no so ba landa ki chaîne na biso moko eleng na biso TV pe ba mbote nanga vraiment na ba obalanda na ba ki ngala matanga na bwaka te ngala bwaka nanga matanga te pour na mawa de cœur na bato o nyonso mais mes condoléances les amis nyonso ya la team de Wata mes condoléances na bino vraiment ebele na famille ya Charlie ba musicien nyonso ba kufela kina bike bozana ba pasi maître rue o apesaka danse na orchestre ya la team de Wata na peso pe ba mbote na yo mage na moni ete na ebite ba ke cimetière yango na komi na suka émission na biso. Je dis aussi merci à mon boss Jericho Bektox Kamiende pe na garçon azana sima caméra star yo mobali ya mwindu soki oboyi biso osali mokina yo babi mo choda de la presse ne tombera jamais ngai mo choda na za la bundaki ba matanga na kelaki na ebele ba msusu bazali bo mo choda ndezo bunda na pesa mbote na ba so na pesi mokongo na ngai seke na komi na suka ya émission na biso. Salut à mon boss Madele na misenga na ba na boka te mais macha momeno na pesi baba so na baluki na pesi mokongo na ngai seke na komi na suka ya émission na ngai yango na pesa ka mingi mokongo bana Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Bektox. Jericho Bektox. Jericho Bektox. Jericho Bektox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Bektox. Il n'y a pas à dire. Vous savez que n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jericho Bektox. Tiens, l'inène.